www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Les actions concrètes, Nyama. Loba français bien. Bonjour très chers compatriotes. Les deux autres ont levé les makamba conseil kozongate. Tout le monde va petit moko bazo bimawana soki groupe nini soki association nini. Écoutez-moi très bien. Bino bana wana na ko beta bino moko na ko beta bino bota na ngana ilonde bien. Regardez-moi dans le yeux. Na ko beta na pari wana ngana mataka ba metro na ba RR bosal perien muto ya monike il a décuit aya kulukanga. Abenga même kutuke ya katokuta na boy bomo na ndenge na kusala démonstration na ko beta bino moko di basi ba beta yo le kofi bongo parce que yo na moto bosakana bosakana makamba mboka bozomo na ngoyi ko miche ou bien ou bozomo na ngoyi za maseki bazoyi bambongo kuna ba kabila kanamba bazoyi bambongo na ba million bazokitia na bapana mapampers ba nani ba msusu ba kanambe ba tous les canambes bazoé ba Janet parce que bazoya ko instrumentaliser bino ba tout moins intelligent de la planète et puis vous êtes à Paris vous parlez mal français ba corps moko boye mbilinga vous là bozana pourquoi et tout ça et sur la kisake boza ba tout moko moins intelligent de la planète bazoya bino neti ngulu neti nyama ba manipuler bino boye. Bozo ya vivo bi ça c'est quoi ça groupe wana c'est quoi bana wana bako ya ba intimider communauté mobimba Congo mobimba di bandeko boya ebele tozolo tolobi boye kutunga na ngana kelete mendenge na moni bana wana il faut tokende biso nyonso bana Italie Londres bobongisa bonani etumba ezali bobongisa déjà po bo venez totia bana Paris poa de façon que bana wana toboma même nazolo batoza prophète moko kokufa na bana wana tolingi ko boma binote mais na lobi moko kokufa et puis biso oyo ko couvrir bakokanga pe mutu moko te oyo ko couvrir biso eza nini ordonnance loi ya prophète parce que likambo ici que nana bana ba tribunal ke iboye ba préfet ke papa préfet batie ordonnance loi bakokunda bino pe ke ofele ke bakokanga mutu moko te go moi oyo tukutu aza mobali alandanga oyo aza mobali apesa kumeme adresse ke te tobengisi combattant wana aya te de place amona soki nani na kobanda na moko ya mandefu wana libumu na betika na sebo ya nyei ebimi pe na libumu na miniti wana bomona nyei pe ni bo ya mandefu wana na landi ba mususu oyo bana nyonso bakolona nyonso wana bakokima tous les petits colons là. Dit, moi je finis l'histoire yaba les bandits, Kakabino, c'est quoi ça? Dit, na gare du Nord, wana, et ça bandits bunde bazo comme ça wana. Nana kuma, bozo na gare du Nord, à la gare du Nord là, mon frère saute au côté, bon, ils ont un magasin, ils ont moko ya basa pato ici ka bazo ka ba RR, ni B, ba RRC. Ukaka na porte wana bozomo na makaza mko ba sapato za wana bandi bo boyebi tamba se décide ka baye ngulupa bazo ya groupe ba koti na makaza bazozo ba sapato ofele ba kenye bazokeni gardien pe za moko ba cheki moko gardien alo ba boy ba zui gardien ba bandi ko bet ba chef nyoso ba kima ba komi ko kata bazokiti sa leader boy bazui ta bazoki sa rider bandi ko bazui gardien wana bacheli banda mais baningi babare wana monsieur na fandi ko na lubi muto ko za la congolais bandi ko wana bamona makambo bango je finis l'histoire mon frère biso toza ba prophète biso toza bana na nzambe s'il faut changer l'histoire dans ce monde il faut le faire je changer makambo bandi ko bamona makambo bango omoni ke na gare du Nord wana bandi ko pe bazaka ebele banor bazebele pe bandi ko ebele
mon cher, na kota boy, na bandi ti, mundi moko, nazo sokisa mopa, sauter kuna, nazo mususu ta, sauter kuna, nazo mususu ta, bazo sauter neti banguba. Banor baba moni déjà le système monsieur Koti bango nyoso ba yetsi ko tanga na date du nord combien de noirs bataka wana bandi bwana balapa mon cher bazaki soki 20 mais balapa banor ba uta soki wapi ba koma soki 1000 balata bango boy mon cher ba beta bandi bwana avant police comment bandi nyoso bazaki na date du nord wala ba komi kaka mais non on ne fait pas ça mais non mais vous êtes raciste hein, mais non bon bina pe koya bon meka bokota o nyoso kokota ko beta di tampo ka ba mbila ba komi boye bana wana bapakati batu mu wana nyoso wana o akeboya na ibishi gardien wana mais yo zakawa yo muko bako koma yo muko mususu soki nazaki tembele babomi yo ba chef na yo ba mwana bakimi ba chef na yo bakimi mutu wana na sovaki yevi bandibu ba mwana makamona bango kaka bino mwangulu pomo ya bana moko ya ba congolais et puis congolais wana ba bandi likambo ilikana ba bema sombo jamais ko likamba na Paris. Je dis et je répète, tout celui qui va oser, on va l'enterrer. Je dis et je répète, ça ne peut pas se faire. Celui qui veut qu'on va enterrer un mec, celui qui a 4 couilles là-bas, qui ose, je suis là, il verra. Hein? On va l'enterrer à Paris. On va l'enterrer à Paris. On va l'enterrer à Paris, je vous dis. Dis. Bandi buto sisi kabona bango kabino ozoya ko batu bazoko fana Congo bambongo bazoyiba il y a 80 forces communes yo ozobozo takuna minoko bochebo les hommes moins intelligents de la planète, les hommes moins intelligents de la planète, et puis ils sont comme on ba noir bon pourquoi il y a moto bota kabani belé toujours bota kaba moins intelligent, il faut que bota quand même mouké mais batu baza intelligent botindi bango bakomi kosala misala ya na bango bamosusu bakomi bapolicier bamosusu bakomi bamédecin bamosusu bakomi mais oyo bandi bande de bandits one bande de bandits, tous ces gens là ce sont des bandits. Moi je veux finir avec tous ces bandits là. Moi je n'attaque pas, mais lorsqu'on m'attaque mon frère je finis avec. Je finis, on va vous enterrer. Je vous dis, je suis prophète. Je suis prophète. Celui qui dit que non, c'est le mensonge, essayez, vous allez voir. On va t'enterrer, tu iras gratuitement. Papa na yo pauvre, maman na yo pauvre, bazana bambongo, bazoyiba bambongo, bakabila banani, bakotika la baza vivant, kuna bazo régner. Mais yo ouye, bakundio, buzoba na yo, bolole na yo, ndingo botama na yo zoba, okufa pe zoba, bakundio pe zoba, miziki kozonga te, mutakomeka, je suis là. Kudu, ton nekito ya titoko vene siko ebele, pour tout le monde. Bamekaki babe masombo kuna. Mais je vous dis que ça ne va plus se répéter. Si ça se répète, mon cher, ce qui te joue moko na maboko na biso, bako kundaye. Je vous dis, bako kundaye. Ce qui n'a pas prophétisé. Nous devons mettre en garde ba petit nyonso wana so balingi ba vivre na marque na bino pour que les beaux vivent, mais surtout bolingi beaucoup faut que kuluna bozo ko tshela biso to kuba biso to zabano to kuba les attaques o nini biso to bunda ba bitumba to mona ba makamba yo yebi Latin king bino boye bika ka bandi bo se quoi na beta ka bango bandi butina kenda ka même chez bango na tadi sakati chez bango so ki amoni azobena ka noir na beti bango bandi bo se quoi sikoka ka bino di musique ya kozonga te tolobi oyo aza amoni ka za mobali ayevitenga na mona démontrer ye na bana nyonso wana na ko beta bango moko bo venez bino nyonso bo banga te bana wana ba c'est zéro on va tabasser et puis ba to kunda bango vous allez voir la démonstration et ça maka bo ba nani et tout ça vous allez voir
vous allez voir. Dit, musique et qu'on a tête au lobby, fali, na mwana tokotia ba kombote, musique et qu'on a tête, c'est qui encore? C'est fabriqué, non, c'est qui encore mwana wana. Na ibi même mieux pour tout bien te. Mwana wana, achieve na wana, soki na Olympia, c'est qui encore? Musique et qu'on a tête, na ibi pour tout te, na ibi ete. Que na musicien na musicien tozoye bayote beta Olympia yo kote Olympia to yebi yo kote kote sa Olympia nani wapi di bo saka na fora to lubi ndule kozonga te bana Londres boya bana ya nani ya Belgique boya bana ya nani partout dans le monde il faut tout démontrer bana wana bakunda même D et puis bakokanga même mon côté tozolo bakunda même D bakokufa zoba na bango. On n'a pas besoin de tuer les Congolais, on n'en a pas besoin mais si vous voulez vous affronter avec des lions, mon frère, on ne va pas se laisser faire on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Oyo bosala ki babe masombo, tozo bisa bino ke soki tokangi mwana moko ya nani wana. Ekozala mabe. Bino bana wana soki tokangi bino, ekozala mabe. Po to venger ya babe masombo ya kuna. Po ba mona sikoyo ke mutu mususu azongela lisusu wote. Okende cimetière. Et puis bakokanga mutu moko te na zoloba ordonnance ya préfet kozala nani na biso protection na biso tolobi yango bon oya zana matoya koyoka ayoka bo vene bino nyonso bakombatambo banga te oyo eza mboka ya loi na ba droit toza na loi esi basi ba signer ordonnance loi et couvrir biso mais bana wana to démontrer bango bakokunda même dekun boko monango. Bon, merci. Ciao. www.autonapoto.com www.autonapoto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.